Kabila ko banga bi oyebi bato ba benga ka bango alokota ifanse ba magicien. Ako sa magie. Yo lokuta Kabila bimisi de lo yo ka Kabila makambo alobi. Bungu tulu ya opesa na Kabila. Totanga ondire biso mboka ngoto alakate. Abi kimia yali. Kimia yali bato bako boma bato ayebe ni lelo atemi akeba bomi bato na sima na ye. Ovanda ke likolo impunité ngo te ovandi odondi nango na bato na yo bato ba yibi mbongo ya mboka te ba komba ba millionnaire lelo monite ya mobali ya solo atia bongo totala so biso to basi poto tika ya leka atia yango po akoloba ke bapanzisango baba bola ya solo po bokonzo ya bango ebomi mboka banani yango baba bola te ba avocat babola minganga babola balakisi bato nyonso baba bola eloko za nango koleka biso moyibi yango wanele okayo le kibiso moyibi ya musala l'État. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Balandi à Vision Plus TV, bonsoir, Bozo Landabiso. Après discours, il y a État de la Nation, il y a président en place, Joseph Kabila Kabanke, autorité morale, il y a PPRD, Bongo Lelo. Après discours nae to mi lobeli vraiment to lukamo na mboka Mike MUKEBAYI bongo à monani bien sûr malgré ba occupation nae accordé biso interview. Bonjour mon mboka Mike MUKEBAYI. Mbote ndeko ngai Raphaël. Ouais, d'abord au moni au lundi interview to discours plutôt il y a État de la Nation moni yango boni. Tango Kabila ko banga bi oyebi bato ba benga ka bango alokota ifanse ba magicien. Ako sa magie. Oh, Kabila, c'est là où le côté français prestidigitation. Donc, on est allé au tombeau, au bongo, oh, yo lokuta Kabila bimisi de lo yo ka Kabila makambo alobi. Alobi na makambo etali mai. Mai e bakisami pa ba imboka mai komi ebele, mai o babengi na côté français eau potable. Ezaki so 46%, so 47% et les qui na 53% na milieu urbain. Abakisi malamu abi na milieu urbain ndema elongwe na 47% et comme na 53%. Kasi ye Kabila yebite population na ye eza ya 80% na milieu rural. Tala lokuta président bimisi population na ye 80% eza na milieu rural. Soko siko okamati oyo ndambo ya lobi abakisi e bakisa mi na milieu urbain. Tango ko sangisa na population monene oyo ezali na milieu rural. Suka nango boni libungu tulu ya opesa na Kabila. Akoloba mboka ngo azotanga ondire biso mboka ngo to alakate. Abi kimia yali bato bako boma bato ayebe ni lelo atemi akeba bomi bato na sima na ye. Ah pasi na leli pasi mokonzi ya mboka makambo ako bimisa na yebi te so Kabila vanda ka biso na Congo. Makambo ako bimisa biso to vanda ya okondima yango te. Abi la paix, la stabilité économique. Wapi stabilité économique? Stabilité économique yali wapi na banda kotangela ba société ekangami awa nesira kanga ba société ekangi ekei po kite kotambola te ba société mibale misato mine mitano ekangi ekei yo koloba te nkite kotambola malamu société pe ya minene oyo ezalaki na basali ebele ekangi ekei yali mawa kasi nga na koyebisa bato balekisaka ngonga te batunaka Kabila koloba mokoni takokende Kabila esengeli te akende po eyali mobeko likunzi motelobi yango kasi bato bayeba ke etumba ya makasi eyali wana te etumba makasi eyali maponomi ya pole po lelo Kabila koloba te na longwe na tie mokitani na ngai akamati ayibi maponomi tokotika be na bowumbu oyo etumba ya makasi eyali maponomi ya pole yango nde esengeli tobimisa mayele na makasi po tozwa maponomi ya pole alobi eloko mosusu ya kobakisaka rato solo là sur l'emploi ya ba jeune lelo. Est-ce que tokoki koloba comme une réalité aujourd'hui d'abord de jeunes l'emploi et jeunesse pour ba créer bon na sina lobi na yo Kabila ko sa ba benga ka magie sa prestidigitation ko zelo ko boya lo tiango bo tombo likolo abungisi yango ebungi eloko moko etali na makambo mboka yali te bilenge bango totemi na bako leka basaka te basaka bafuta bango le meya moko yoko Kabila zo sepea te bato bazaki na 39 000 francs na 2006 siga bakomi soko na 129 000 francs tango moto akomi na 129 000 francs ekoki ata kama ya dollar te kasi tuna banda 2006
ti lelo 2018 mpiodi ezalaki na motu ya boni emati boni wana zoloba te mpiodi emati na motu ya boni mpiodi emati na motu ya boni saka loso emati motu ya boni ntango akobake misolo emati te lokuta mobimba misolo emati ata moke te olongoli moto na 39 000 omati obi bato bakomi na 129 000 na 2006 te 2018 mpiodi ezalaki ebate moko ya mpiodi 20 000 francs ebate ya mpiodi koma 40 000 francs ebongo simobi misolo ya bato emati eloko moko esalami te ndeko yango na yebi si Kabila akosala magie akobongola biloko eloko bino bomoni mwindu azwi asali boya matisi ti alakisi bino bomoni akomi pembe. Et les discours, est-ce que l'état de la nation a sali encore na période où Mukebala 2 fois, est-ce que ça valait la peine vraiment les sorties médiatiques non sali? Est-ce que ça valait la peine? Akinatina mon côté, nyon so pas ça comme balégué kanatina te. Pour eloko malongé le maka ezakate. Eloko ya malongé ça makamboka ezakate. Ngai na koma kolanda e po yo koya kotuna nga motuna yango na landa kai. So te pona landa e na bande makamboka ko kende. Tina kolanda ezate. Mboke kufita yango te. Tamboka ne yayi tamboko tamboka ya ye akomi kumisa abibotala oye salami botala oye tikali ya kosata eloko nini asali nini atangela biso yango eloko nini asali na mboko libungu tulu eloko nini asali tala mboka mobimba oh mawa mingi bana na biso bakokenda bakelasi ekufa l'hôpital oya te eloko nini Kabila asali mawa l'économie wapi nkite mati na yebisi yo te nkita awa bato bakokanga ba société bakokenda mboka eza kokufa bakokanga ba société bakokenda yo moni mokonzi ya mboka avandi na bokonzi te akomi na suka akomi ba esengeli to si impunité ovandaki likolo ya impunité yango te ovandi odondi nango na bato na yo bato bayibi mbongo ya mboka te bakomi ba millionnaire lelo okoyoka yango pasi na monoko na yo te okoya koyebisa biso te aussi impunité bando ovandaki wana impunité yango nde ovandelaki wana te na bato na yo bato bakotonga bandaka bambonga moyibo ya yebi bango te. Toloba makambo o ezali toujours prêt et à makambo o chef de l'État outi koloba lelo déjà etikali exactement 5 jours pour na début à dépôt à candidature. Est-ce na liwer o epesameli 3e mandat to déposer candidature na été ngai na mitu na motuna te so Kabila moni te biso to abasi atia bongo totala ina biso nga mituna ate Kabila kotia candidature otia te na mituna kate soko ya monite ya mobali ya solo atia bongo totala so biso to basi poto tika ya leka atia yango poni boko mituna Kabila koza candidat ozate atia totala yawa tango moto pelela ka le 19 janvier 2015 azonga ka simate boko landa mangali wa baka mangali mangungu jamais kolonga tango epela kawa Kabila azonga simate na le 19 janvier 2015 toko zongi se na simandeke to zongi saki. Et bon, Lelo Alexis Tambouyman traité par journaliste, Lelo que par journaliste facile à corrompre, par journaliste Lelo vraiment avec tout le mot facile à utiliser. Nako banayo iye eloko azana ngo be moko. Oye obando sela l'État. Okpe misolo comme motombongo bongo comme finga biso babola. Po biso tondimi kozala na bomoto na kati ya kimobola na biso. Po yo yibi misolo l'État. Bato bana soni tenga na okela bango nkele. Omone pa kotambola ko dondwa avimba ni boy na misolo ya bula matari yo yibi. Tuna tambo mwamba koma millionnaire sa musani na bomo ina. Bena misolo bula matari te okoma ko donda soko bimio soni siko po biso to ba bola po tondimi bo moto. Tango akolobaki bapanzisango babola ya solo po bokonzo ya bango ebomi mboka banani yango babola te bavoka babola minganga babola balakisi bato nyonso babola bango nde mbongo abula matari oyo ya bayimboka bakokwa aya kodonda ya biso eyali mawa minga nalandaka eta moto moke oki ngai mpe akogangaganga azonga kuna miki ya poto te esika bakosambisaka ye akimi nini akimi ekobomba na atia lokolo kuna ati banga ye bakenda na ye oyibi mwa misolo tongi bandako okoma kobimona moto monene yo eloko oza nango koleka biso moyibi yango wana eloko yo leki biso moyibi ya misolo ya l'État tokolanda yo te wa moto moke ya aleki biso be likambo ka ya kokwa misolo ya bula matari yango wana aleki biso na yango
Alors, Lelo, il faut clôturer édition de la Lelo. Vraiment, moi, je Mike Mukebayi, Lelo, il faut que le Congolais est belé, comme il appelle FCC, et Zali Komate, les autres causes du jour au lendemain. L'opposition est fragile. Tika et Lokowana, Tika Yango, Bisotoko Bunda Potosa, la maponomia solo. FCC, tango bakokela maponomi, bakoyebisa bayimboka nini. Bopomoli mboka kanyaka bobomi mboka lelo bato ya kabila na ye moko tango toke maponomi bakoyebisa bayimboka nini. Bakoyebisa bayimboka na personne ndakisa to ana komina barumbu. Mabulu elia bato bakolala na potopoto na matiti. Yo sika oza moto a PPD okoya koyebisa bato. Ba mosu bakobeta manatanga maponomi te. Aya lingo bayimboka batemba beti ye. E atete na kotinda babeta bato ba mosu bakobeta makao. To ali na yo awo. Où l'élection est limitée le 23 décembre, qu'est-ce que vous pensez de ces 23 et 24 décembre? Wana motuna te maponomi ko sa mokola tukumi ba na misato abu opia soko esa na lobina yo soko esalami te yo yebate banda mokolo wana kabila pembeni to sai maponomi bane lekeza ka ndeko etumbela ka boko bunda moko boko poisa monguna ya moko bandeko ya Burkina Faso basaki mibuboni na Blaise Compaoré tukumi ba na misato 23 ans soko pe 28 ans bandeko ya Ben Ali kuna na Tunisie basaka 23 ans tokolonga kabila kokoya yango na bina yo mokolo wana yo motokoya koluka ngai tokotia ni ye pembeni. Alors tokomi na biso presque na suka ya entretien na biso ya lelo et là on est au le beno batunio so ba Holanda biso na édition ngozo d'abord réaction à chaud ya discours kaka baimbo kabatelema bolanda te omona kabila bimi bo alati nza komba ya mampinga soko moto akobangisa bato ngo bate bobangi eza ndepa na ye balanda wana te wana kabila nde moto akobanga siko alingo longola bobangi epa na ye apesa biso tolakisaki ye te toya mibali tokotambola tokozela maponomi esama na pole soki te biso na ye na balabala tokosila na wana. Marche, vous prévoyez de marche déjà? Ngai moto na bengaka te et ali batata laiki bato abengaka basi babwaki mbela tokozela sanze koya tokotema tokozala balabala. Ok, d'accord. Merci, mon amboka Mike Mukebayi. On a réaction à chaud parce qu'il fallait tout ça lango parce que Tomeka ko éclairer un peu l'antenne ya bato mosusu pour comprendre un peu makambo o Italie pe ba maponami awa. Est-ce que lelo vraiment bato mosusu ba ko espérer na ba bonnes élections na Congo awa? Ezali etumba yali akotia elikate kabila ko pesa biso maponomi ya bulu yeke biso nde senge to bunda poto za maponomi ya pole. Ezali akotia elikate ezali akobundela. Et bon, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À tous les Congolais de la diaspora, Naya Oya Kinshasa, Awa, Bolandarabiso, na Vision Plus TV. Et bon, on se retrouve prochainement pour l'édition Moussousou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.